Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Bonjour, salut, bonjour, bonsoir. Et dépend de cas na herbo ya ma vidéo na biso na banda kuna bino na ba poste téléviseur na biso voilà na ba poste téléviseur na bino pardon voilà beaucoup ta nan to solo là beaucoup ta événement zaka moko voilà mais li solo na memeli bino eza li solo ya bozela bomoni titre nanga bomoni pe photo ya miniature beaucoup ta to solo la grande famille, la famille de maman BBC beaucoup ta nan Bokoto Bokota to solo la boba mama BBC nini lisusu makambo ezalanga te communauté na biso makambo ezangaka makambo ezangaka te makambo ezangaka te na communauté na biso ba congolais ndoko communauté moko on dirait nzamba sala biso na matière mususu bokota na to solo la toyebi ke no événement eza moko événement ngo za événement nini ya le 7 et ya le 29 mars 7e anniversaire ya Belleville TV et keyo Belleville TV a fêté 7 ans d'existence nango. Et vous allez bon na showbiz mokolo le 29 mars. Bartiste batandenge na ndenge. Er yango yo wele la somba bien na po ba surprise kozala yele. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te. Tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka convivre pe confêter 7 ans ya Belleville TV o ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, à Kozalawana, Pona Kosepeli Sabino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et Zali na $10 ya pamba, $30 Pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro Oyo, Okozala Mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo nano tikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo keyo nga na zanga te la grande famille événement zaka moko événement du siècle Voilà, beaucoup de to solo là, beaucoup de to solo là. Boyeb sanga maman BBC nini sous na grâce lozo. Lozianan et Sengoza ya biso la grande famille et Sengoza ya biso ya Kolobake non. Déjà ça promet à Kolobake non événement ya le 29 to tikelango tenté et nasina ebisi bino bandeko beaucoup bo supporter nga. Famille Libota, ba shalom, lempoishu, ba koko ya Poutine. Vous savez tant on a le baba mpoishu na oseka. Ah, nzambe nanga ma BBC mpoi pa ko na ba mpoishu. Wow. Poutine, omoni makambo lukelinga Poutine.
Poutine, so tala ngomoni makambo lukelinga na komi pe na bampo ishu. Et voilà, c'est pour la gloire de Dieu, voilà. C'est pour la gloire de Dieu. Biso to betaka tolo te akoloba ngai te. Et loko ya malamu soki ba betelo maboko, soki ba lobi ke no sala ki musala bien o komi na bampo ishu nyonso biso tozongisa matondi ka repa nzambe. Nyonso que la gloire revienne à notre Dieu, voilà. Ata Poutine ndenge aza wana mpo na famille libota na ye azongisaka matondi pa nzambe. Voilà. Poutine okomi na bakoko lisusu tozoyeba te so eza bakoko et so eza banani parce que bazaka bango moko wana ba famille libota. Bino. Alors bampo ishu e famille libota e to botama. Boumela, on est une famille. Voilà. Naïbsa ibino ke no bo supporter nga franchement, bo supporter nga parce que le 29 faisant na musika pona sans on a bando beta pona le 29 boko somba ba billet boke penza ko somba ba billet ba o ba soutenir que non nga na za besoin ba ya ba orphelin na koti sa ba orphelin ata 3 4 boluki ma BBC na remettre bino numéro moko ya Tigo kaka ya Congo na ebisi pe bino ke no bo numéro o eza mutu tel bochembo kuna ye moko ebi ndenge ko deal na ba orphelin o ye moko ke ko zo ba orphelin asomeli bango ba billet bo comprendre alors le 29 bande ko eza événement moko boye à ne pas rater eza événement moko boye o biso déjà biso moko déjà lobito CP la ki tobi oh gloire à Dieu notre maman akutani susu nanani na ministre ya culture et art voilà ya motu ya yango wana alandi kaka ba norme ya likambo yango ya koloba ke no showbiz eza place moko munene showbiz to yebi ke no bato ebele bakota kuna et voilà so zokota kuna il faut gouvernement eyeba ya accident moko to souhaité te accident moko ki kozala kuna ebo o signala ki biso te pe to yoka likambo o na moment ya pasteur Mike na stade toyoka ke no ke na ko signaler na police te lo mo abongo na ebite toyoka parce qu'il y a eu beaucoup de morts et tout ça toyoka ki murmure boy non. Alors notre maman notre Poutine loko aza mutu atanga na classe akuluna te ayebi ba norme ya makambo abi non musala obiso to salaka ministre aza toza na droit ya koluka audience toza dans les devoirs toza na kati ya devoir wana toza na kati ya droit wana ya kosala nini ya koluka audience na ministre ya koyebisa ke non toza na likambo moko boye peut-être pe bokomona ke non na nsima wana ouverture pe ya makambo mosusu ekozala na ngambo ya baartiste. Il suffit aussi kaka ke non bino baartiste bino mitu esalaka te bino boyebaka devoir na bino te boyebaka tina ya artiste te bino la bozalaka tout le temps libanda kaka bataka bino lisangu bolo baka bo finga ka bino wana bino moko nde bozongisaka musana bino na sima. Tant Poutine peut à se présenter qui lobby wana tomoni Poutine a se présenter pour l'événement ya le 29 mais ceux qui te lobby to solo la pembe image ya Poutine kuna azaki yena papa Serge mais ceux qui te lobby totala eza amemi donc charge wana ya artiste nyonso c'est-à-dire que représentant qui artiste presque nyonso ya Congo ka soki oza muto raisonnaka te ndoko lobake non ma bebisa lobi akosi présence ya Poutine wana eza déjà a représentant qui comédien nyonso oboya kate eza bongo pe kotikala bongo c'est-à-dire que no Poutine na papa Serge ne bakota ki kuna na kati ya bureau wana bakoti si lettre basengi audience wana ba approuver yango balobi OK aya tango akepe akoti c'est-à-dire que non kokota na ye kuna bazaki mibale na papa Serge mais ba représentant ki ba artiste nyonso na ba o ba finga ka bango na ba o ba finga ka papa Serge Libumu o ba finga ka papa Serge soki ndenge nini o ba finga ka Poutine makolo poussière o ba finga ke pese nini ma finga nyonso bo finga ka bango wana mais lobi ba kineki ko représenter bino kuna na o ebisa bino nazo rappeler bino sans ki bo moto ezonga kaka muntu obino bo fingaka yake ezaka pa pona nani pona showbiz mais so to bito longola na likambo showbiz
arepresentaki artiste nyonso arepresentaki artiste nyonso bo respectaka pe batu boyebaka pe ko respectaka batu soki tolobi tozwa batu nyonso eza na bachroniqueur na bino botindaka o bofutaka bango baya kofingaka batu na bino baartiste oyo bozanga notion bobimaka boyaka koloba di n'importe quoi bozata donc bozata na notion moko ya moke te yake no bokota place o Poutine akotaki wana lobi po boza na eloko bokoloba te boza na eloko bokobavarde te bino omwe batya bino lisangu bofinga bino omwe batya bino lisangu boya na lokuta bino omwe batya bino lisangu boya koloba biloko oyo eza même pas ezo mériter même pas métier na bino il faut batya bino lisangu et pardon la grande famille tant on loba lisangu micro mutu musu oloba lisangu isunde nini micro bino donc il faut batya bino micro oya koloba babiloko moko boye oyo ezo longolo yo moko na lignée ya artiste sko muto bino bofingaka bandeko nga likambo na otika ngo te na oloba nga likambo na otika ngo te parce que il faut sikoto bana olakisa batu siko ya koloba keno bomoni place oyo yo oki kokoma place wana te po batalaka pe ondengo finga kata musu mama moko munene mama moko boya sabimi ba rude mama moko boy donc ya mami kaka ba fond de teint belé yeso ki abimi kaka sali sortie médiatique par semaine à sala ka sortie médiatique ata 5 fois ba oti ko sala fête il y a 5 ans samedi il y a déjà dimanche abimi aye koloba biloko ngo azoloba ezola tata arte siko yebisanga jour nini o yo ko bimata lobi ken oke okutana na ministre ata soki pe osengi audience je ne pense pas que no ministre ko ndima po ministre déjà atala ka déjà e bien wana na we solo na eni mbala moko baboyi audience wana no loba ngo kaka po bozonga batu bino boza batu moko boy fallait bo wana ko mi pesa respect bo réfléchir nanu ya koloba keno soki Poutine plaza ina loba ki yango lobby azaki pe mutu keno ayaka pe ko répondre ba bêtise oyo balinga ba rejeter audience na ye mais elle est calme et concentrée na musala na ye sko yo mutu no fingaka yo mama mukolo moko boyobimaka na fond de te lobinga yoyo fond de te lobinga yoyo na yeba te so bochaka 60 couches so bope makandenge ni ponga nende na zabwe na kokaka fond de tente na kokaka babiloko na bomami kaka ne longité siko tangu na tala ka bochaka ngo chaque jour est-ce que pona bino ane pe maka et respiraka fête lekile samedi dimanche yo bimi oye na polémique jour nini okovanda raisonner ta lobi ke non na musala na biso après tango beli okomi gouvernement qui paka biso te gouvernement boye est-ce que bozala na ubatu bino moko nde bo repousser gouvernement musika na ba bêtise na bino moko bo repousser gouvernement attaque nani ministre ya nani ya art musika na bino parce que boza batu te boza lokwa ba sauvage bande obomoni ne na oloba nanga teke no ya nini nga na ozongisa kaka sansa kibomoto ya bato parce que to omona mama moko mukolo aza comédienne abimaka na salaka par semaine aoki sala ta 4 fois aobima ya koloba di n'importe quoi abongami pe alobi ke no na okenango likolo boye neti nga na minicho soki nazaki artiste comédienne komona ka Poutine wana na papa Serge de bakenaki na audience wana basengaki audience bake pa mama et pas ministre ndenge na zonga mutu bandeko ba comportement na biso pe salaka keno eza na place mosusu keno oki obeti kokoko bafungoli pe porte et dans la place mosusu comportement no boye OK boye babete obeti pe porte koko ba boye pe ko fongole porte point toi peut-être tu vas te dire que non tata moi sindoki te yo moko ndoki mitala. Vous savez pourquoi na le babongo et na peut sabino exemple moko terre à terre pour vous comprendre et dans la couple moko boye balinga koyoka prophétie okoyoka donc bango balinga so bayoka kuna église kuna prophétie banani eza na prophète moko kuna a prophétisaka basi sa ba église nyonso na ba prophétie mais baza na église na bango moko bakotaka mais bayoka côté kuna te prophétie eza
Et tant que kende kuna azwaka phone na ye atiki yango main libre boye azo enregistrer prophétie nyonso bazo yebisa ye. Bo imaginer sikoyo baye koyeba ye keno enregistraka soki ake ayoka prophétie ba enregistraka ye. Et tamboli na ba église nyonso. Et puis il n'est pas sage. Professeur na soki pe balobi ke no master moko tambola kana ye yo partout place okendaka peut-être musala place okendaka wana mutu moko boye ya ko bima pe aye ko lobango na cité. Ça crée toujours des problèmes. Bon imaginer sikoyo baye ko timba ke enregistraka potango azo lobela batu ke non akendaka kutu place moko boye ba prophétiser lenga boye. Ah c'est vrai pas abimisi audio oya bani ko enregistrer ayoki si batu. Et de bouche à l'oreille, bah église ebele ba eko yebe keno enregistrer ka bato. Ayeko kende na église mususu boye, ba signala déjà église na ba bi bo mona ko ya awa. Ya boyebi keno tango akomi boye. Ba boyi yete, eza église ba oboya mutu te, mais loko liboso ba sengaki ba saki ni. Ba bi papa pesa na biso téléphone no tiango wana na se. Na ina lobani, na ina lobomoni ba comportement mususu. Ba comportement mususu ba peso sous valeur te. Ba comportement mususu okoya obeti pe kokoko boye ba boyo. Botala ye, il fallait peut-être attendre l'église ba lo baté to yambo te. Mais le les église ba boya mutu te mais ba pesa ke seule condition ba bi pesa biso téléphone no to tiango na se wana. Ba zu téléphone e papa ba kanyango pa ba tiena pe mupanzi ne ba prophétiser les. Et puis ba ebisa ki etina te abimi pe akei. Sko boye bisanga ba comédien combien ba bimaka pona koya ko insulter ou encore pona ko dénigrer ba tumususu na ba collègue na bango sur les réseaux sociaux. Ou peut-être pe gouvernement ou encore pe ba autorité pe ba bikeno ba yokana kate. Ngana ebisa bino keno il y a beaucoup de gens ba comprendre que belle vie wana ou encore ce pendenge nini batu ba comprendre ba zo pe belle vie pe ba tchaye penza pe na ligne ke non moi na mabe mais le quoi biso penza ba pesa biso pe chance na ya ko éclaircir batu réalité yo mona ke no bitumba mutu botala bitumba mutu eza boye bande ko diable ayebi ko nager na kati ya makanisi ya mutu diable soki alobi ke non akota na kati ya batu po ba ina yo ya tika tangu nga mama BBC na ya oyebisa bino makambo pe na o convaincre bino bondimi pe o mama BBC azoloba parce que na leka pe na babiloko wana bande ko diable aza mutu moko boye alinga mutu ake liboso te diable okota ka na kati ya batu diable okota na kati ya mutu boye akoti na kati ya batu ebele o liaki na bango melaki na bango ayindisi mitema na bango bayina yo na bato osali oyedaki bayini yo babanjo koselo na makambu yango bomonaka ntango nayaka ko défendre belle vie na mitiaka na place wana parce que moi mama BBC na traversa na bamoment wana et namonaka nde nazala mpe na makila na lokwa ya Poutine yango bomonaka lorsque nayaka kotelemela yango na telemelaka yango avec autorité et batu pe bayoki omoni pe mutu mususu pe abengi nga be mama BBC oyebi ke non na inaka pe Poutine parce que bato makambo ba koloba na ina mais façon expliquer na yoki peza ke non eza lokuta yango na lobaka ke non po o comprendre pasi ya muninga il faut za mutu moko leka na pasi wana do comprendre pasi ya muninga. Soko tika ko leka na pasi moko boyete eza difficile de comprendre pasi ya muninga la grande famille. Diable c'est un riseur. Bino boyebi combien monde à ténèbres au Poutine ayaka ko dévoiler. Bota la film auto utikotala ya second choix. Belleville a dévoilé déjà bota la eloko papa Serge Zabando sala. Belleville a dévoilé nani œuvre monde à ténèbres. Alakisi grandeur en Nzambe. Aboyi papa Serge aboyi mwana ne pona losambo ezo étouffé. Boyebi bana combien ba tambola ka libanda na nzela. Lokola ba Maria wana.
o ba parents ba bengana bango papa nde ndoki na kati ya ndaku mwana sambelaka mais papa aobenga mwana na ndoki libanda bandeko le monde mokili oyo eza na makambo yango bomona soki na oya koloba makambo ya Belleville botikaka nga botikaka nga ere moko epesa nga rage moko ya lorsque namoni moto azoya kolobela makambo moko na ndenge moko boye parce que bokotaka mpenza na makambo yango te boyebi bato combien na sa moi oyo bana combien oh lelo peut-être na ba famille na bango bayebi ke no baza bandoki ba parents ba bengani bango ka ne mari abimaki wana eloko ezanga kaka papa Serge wana lo bakeno mwana na bengana e parce que zandoki alinga bebiselanga nani musala na ngai boyebi bana combien na sa moi oyo papa penza so ba mwana na zandoki nsoka yende ndoki aomona étoile mwana ezo étouffer misala na ye boyebi yango si qu'on a minute au film oh ya second choix ici boyebi combien de retours ya kozwa parce qu'a dévoilé alakisi ba réalité mususu boyebi combien de combats kozwa na simawana mais je sais que nos nzambe o ya inspira qui est a obundela e botala niveau o ya memeli biso ya Davina mwana mabe abimaka na ba papa mikolo ndumba to cité penza kombo wana bien ndumba ye penza saki penza mongando ya ba mongando Belgique la kisi grandeur la kisi puissance ya prière ya papa na yende zaki protection ya Davina c'est déjà un message na biso ba parents prière na biso ba parents et sa protection ya ba na biso partout moi na kokenda ta moi na za shindaka na ndenge nini ata moi na za soki ndenge nini muyibi soki pendenge nini tant que yo parents o tchakeka na mabondeli o sambela nzambe avec la crainte de Dieu et ça toujours protection na yo ponga mama bébé na bado lo bana onabi omoni podani Davina liwa na eza kuna ndenga keka epnanda kwa papa Serge akeko kufa bien mais je ne savais pas que non a obika kuna na kati anda kwa papa Serge. Est-ce qu'il y a zaki mutoko bika na kati nanda kwa papa Serge? Logiquement parlant, étant boli à Davina, il fallait koufa na kati nanda kwa papa Serge. Mais ye Belleville a école qui s'abisso que non, Dieu existait. Davina aza innocent tout mais abiki na sima mabondeli ya papa. Abiki na sima libondeli ya papa na ye. Papa maman bozela nini ko tia ba bana na bino na ba prière. C'est un message au Belleville à Pessibino. C'est un message. C'est un message fort. Boyebi ke nota je crois na bana koloba ngona bi omoni nani Davina ndenga coach na prière wana bana bolimbisa nga ngana kena na ngoka boy. Na kena na ngoka boy na ba te ba film à Belleville, moi j'apprends du jour au jour parce que tant on a moni Davina kena nda kwa papa Serge. Je me suis dit ah wana ke okufa kibo mwana mabe na ye parce que mutu nyonso atambola ka mabe salaire na ye za akufa le péché de nani le salaire ya péché za nani c'est la mort non mais tala ndenge Belleville ke na biso a permettre péché ya Davina et memaye na liwate mais alakisi grandeur ya Nzambe alakisi grandeur ya Nzambe ma Nzambe alakisi miséricorde ya Nzambe o balobaka ke non notre Dieu c'est un Dieu miséricorde. Davina donc miséricorde ya Nzambe uteli na ngambo ya prière à papa na ye. Soki Davina kufaka to loba ah netinga mama BBC na apprendre ou encore na comprendre et à la kisi a kolisi su kondima na ngai parce que ngana yeba ke no Davina okufa na ndako wana mais à la kisi nga grandeur que non Dieu existe la prière de Dieu to betambe la kabana na biso bana ba okende partout ya okyo bota mwana boye mwana zo yoka te Davina bana yoka papa na lobi a l'invité boyoka ki papa tibo ndinga lobi malgré moi na baneko yoka ngate ndinga baneko kini na baneka ko tchena ba prière et prière na ngeza ke no akuta na ka ne loko oye ko sala ke no azonga na makolo ya Nzambe. Dieu parfois il permet d'autres histoires pour zonga na makolo na ye
Davina ndenge akimi kuna banjo besa papa on part. Akomi na ko fongola munoko munene ya koyebisa papa Serge ya kolobake non ngana ko kufa te ndo ko kufa au nom de Jésus. Amatisi pe voix au nom de Jésus Christ. Kindumba na banoko sala wana ayeba ki Jésus Christ te. Ko bika na abiki na komi au nom de Jésus Christ. Sko botana ba niveau non ya ba film ototala. Botana ba niveau. Sko boy ningo boya ko ambrier biso na babiloko moko boye oyo na comprendre te. Pourquoi peuple congolais a monté ma mabe? Pourquoi peuple congolais a un niveau moko boye auto comprendre te? Ba film a Poutine eza na ba fitilité te na kati. Ba film a Poutine eza terre à terre te. Amemi biso na nu boye pa kena biso na nu kuna dakosta kuna na nu abetani na nu kuna na Patrick. Davina pe kuna zolela nani soki Davina nani Linda pe zolela kuna mobali ne kuna ba betie ba tongier 5 nani soki 5 nani pince et soki pe kuna te kaka kuna ne pas Linda Elena ke kozwa mobali tozonga isusu boye mais non boyi ne la kamo amwasioni botika kutana na ba ministre botika kutana na ministre lobia kutana na président. Boutique Alobia, elle mérite ça. Ce que bino bato, yango na oyebisa bino famille libota, na minute oyo, na lobaki yango na tongo. Na oyeba kutu na yaki na likambo ya grâce, na oyeba te na koti na ba makambo oyo. Na likambo ya grâce sans effet, na yaki na likambo na yo. Na oyeba te na koko kota makambo so epende ni o. Bino bokotala kaka film wana botali film. Davina fala kufa penza. Et tamboline mabena ndinga bale ko bimana ba papa mikolo ya yebi donc yé pour elle a mesana ki ne ba jeune garçon te. Yé ka ba père, yé ka ba vieux papa. Bota niveau. Et puis azo rappeler Marie-Jeanne Bololé ya kolobake non mbandana na ye azala donc ayeba mbandana ye avata kufa. Comme pour dire que yaba obima déjà na papa Serge avant kutu maman Miloasa. Bota la ba niveau wana. O pe nzambe fala tike pe akufa ka pona kozanga koyoka na ye. Pona kilokoso. Tant na yebsa bino ke no Poutine aza évangéliste bo comprendre ate. Davina biki na prière à papa na ye. Papa Tirbo banaye ko sambela nzamba solo po soki kaka mongo wana o papa c'est soki apesa kaka boye papa Tirbo azwingingi po tala kaka papa Tirbo tango ayaki bomone papa Tirbo abimaki te on dit mutu kaka ya nzala azape la vie à bien te so otali papa Tirbo ndenga ayaki il pouvait aussi kozwa mbongo wana pa ki asali pe provision mais nzambe na ye. Po papa Serge tango amona ki kaka tali apero na libéré na somba déjà mwana nae. Mais nzambe ya o peut-être papa Serge atala ki amoni awe loko ezate. Amoni peut-être mais papa Serge amona ki loko na kati ya bonzambe mais alingia meka. Diable meka kati. Abi non na ozambongo noté. Moi je suis pas là pour na mbongo na. Neza pour na mwana nanga. Et papa Tirbo ayeba ki déjà que non moi na côté place à mabe. Mais pour na ye aninga yebisa pe moi na te que non moi na ngai au côté place à mabe bima to kende parce que place eza place à mabe. Aninga yebisa moi na ye te parce que moi na ne déjà za moi na moko ayoka kate. À permettre le quoi moi na déjà sa mikoteli à kota. Nga siko prière na kati anda kukola la kana se prière mabe kote la ekomela mwana na ngai te mais nga na tiki akota kuna po bonzambe et donc nzambe ala ki sa grandeur na ye pa mwana wana nzambe siko abenga mwana ne na nzela na ye donc papa Tirbo a permettre ngo mais mwana na ye kuna na e pa papa Serge j'ai koto ba prière ye koto ba prière eloko mabe komela mwana na ye te nde bomona ki confusion wana. Et papa Tirbo souci nezaki ke no mwana na ye aye banzela ya nzambe. Bandeko makambo ya nzambe ezalaka. Pour comprendre makambo ya nzambe, eza facile te, eza difficile. Mais lorsque tu vas comprendre ça,
lorsque vous comprenez Nzambe, oyo kango lengi. Oyo ke lengi. So tali penza façon danani Davina bima ki mo bimba place wana. Tu vas te dire que non, Nzamba za bien. Oloba Nzamba za bien. Si ko tele no ba idée wana. Poutine azwa ki angondeni. Est-ce que biso nyonso tokotaka na idée wana? Est-ce que biso nyonso tokotaka na inspiration wana ya Poutine? Il reste aussi à savoir. Tolandaka ba film ya Poutine na sentiment kaka boye non, parce que yetango komaka ba film, tango komaka koma la ba niveau wana les inspirations peu spirituelles et kotaka. Pour façon on a comprendre l'histoire. Est-ce que yo pour comprendre bongo? Surtout na partie à Souka. Dieu reste Dieu. Nzamba tikali nzambe. Nzambe na mawa aza. Et nzamba ya pona bato amabe lokwa ba Davina wana. Soki papa na pa azaki muto ko sambela ta azwaki mbongo wana. Alinga somba déjà, abangai ba somba déjà Davina. Boyoka ki pela papa tiwa lobi ke no yota ngo bengani Davi, obengani muto musala. Olobi ke no yende ndoki. Il était sage na mwana na parce qu'il dit que non mwana yo kakate. Mais azaki ne calme. Ezaki pe message. Ya ba biso ba mususu to gangaka. Ya lorsqu'il y a une situation moko eza, to ba kosolola kaka l'amiablement lembe kaka. Tani ba ti bo ba ne kosolola agangela ki mwana ete a faire voir ye kaka. Bobi ke non ngata on ovanda. Je vous dis bandeko, ngai lorsque natala ka film a Poutine, surtout na partie wana ya Souka. Non, Poutine a même kinga la spiritualité moko boy non na habité. Poutine a faim. Poutine a faim. Soza mon sambeli, tu vas te dire que non, Poutine a faim. Il y a eu un message fort spirituellement dans Souka film. Et ça qui a un message moko fort dans Souka film, et ça qui spirituellement. Bozolanda. Si comme muto bongo, pourquoi pas lobi akuta na tana mobutu, atana ceux qui mobutu isu sans effet, akuta na président. Pourquoi pas to tchaye mabo côté. Yango mona la grande famille na lobaki na sa ikutu déjeuner na nga na tongo na lobaki bandeko. Na mona isu tina te ya kolobaki non, to yaka to sala ka ba analyse moko boye ya koluka ka e mataki kitaki vraiment fio non. Nous là to contrôler ce comme aloba makamo ezobima na munoko na biso pona Poutine. Pour ce n'est que le débit. Pour après le 29, il y aura d'autres portes au ekofungwama. Ce que biso ba communicateur, biso ba communicatrice. Ce qui peut toyebi kolobate ou encore oyebi koloba. Ça va. Ce qui oyebi kolobate, za na réserve belé. Lukata muto ayebi koloba mere naza na situation moko bona ina loba na kena ngo ndenge nini to peso ata nini piste kende na ngo boye pona ko garder kaka kombo ya Poutine dans le bon sens parce que Poutine a minito azana besoin ya ba communicateur ou communicatrice te ya olukele ba problème. Ça c'est vrai, je vous dis hein, na o flatter mutute hein, parce que il y a chaque chose à son temps hein. 5 ans peut-être ya mafinga, 5 ans ya ba buzoba, 5 ans ya makambo ebele, 5 ans ya ba larme, 5 ans ya ba nani, mais non. Na ki na ngana likambo ya grâce mais mota la kuna na kei. Ngana lobaki yango na 2025 il faut to mona changement. Soki ba kwa ko finga Poutine, na minute ba kwa ko finga Poutine. Ya sikezate. Yasika ezate atamoko yasika ezate tout ba finga ba audio alokuta ba finga ba bimisa tout siko to zala wana ka te mokuma welisa moko boyeka ke no boye bimi me to sala ke no biso ba communicateur ba communicatrice soki ata likambo ye to tout nani ata eza ndenge nini awawa poto e ba ko protéger Poutine. Soki bango bayaka na ba matière ya lokuta biso to yeba nganeti nga mama BBC mingi soki matière ya lokuta ye naka nanga ko bimisa ngo ko sukola ngo na bi wana lokuta na ba preuve kitoko
Je crois, nayebi te pourquoi na beteli yango c'était ngana yaki na makambo ya grâce oyo. Grâce oyo azana film ne tozotala, bato otala film na ye atiki bato na 10e épisode, 11e épisode, soki na 12e épisode, alobi akokende kotia yango soki na stream, soki stream nini yango wana po amona ki mama loketo atie film na ye soki na stream, soki nini toujours asalaka soki live ne na stream nini, akati bato film na YouTube amemi yango kuna na stream soit disant bato bakende kotala ye kuna na stream nini wana malanda ngombe na ye kuna. Siko na maki malanda ngombe na ye kuna grâce oyo bato sikoyo ya mama loketo babwakeli ye ba répondre ye. Nga na yeba te pourquoi asali eloko wana. Film déjà na YouTube ezotalema très bien. Il fallait kaka otika mwana malembe. Grâce Luzolo malembe. Oyebi combien batu o katisi batu posa ba biso nyonso tobanda otala film. Film ezali kitoko. Ozwi pe ba vie ebele na film wana. D'un coup kaka okati yo wana batu balanda yo na stream soki stream nini wana. Stream wana na ya bandaki stream yango soki stream nini yango na bozoloba elobi ata manike eza nango kaka application. Sko bolanda oyo les abakwiti balobi pona grâce. Bolanda. Les abakwiti bosomba mutu te mutu na mutu atalama na streaming na force aba fanatique na ye. Ata mutu azomela mabela fila oko streaming okotalama na force no parce que bato banasila na hypocrisie. Biso bafana sila tosomba sila na streaming. Napesa yamba babijou la reine kasi kuna bango tu bakomisaka siège pe a Vincent Toulouse ndako na ye kuni koma siège. Bomonde bosambo botuna ngulu. Mutu na mutu otama na force na ya bafanatique na ye. Biso mamsa soso atelo na streaming tokosomba ye. Bato mosusu batie bilo na bao na streaming les abakuku bosomba te. Les abakuku tosomba mutu te. C'est de ça qu'il s'agit. Biso tosomba ya biso mama. Atelo na streaming toke to futi totali. Mutu ata sokola sila makolo itali biso te. So ake streaming itali sokola. Les abakuku bosomba mutu te. Mutu na mutu atalama na streaming na force aba fanatique na ye. Ata mutu azomela mabela fila oko streaming okotalama na force no parce que bato banasila na hypocrisie. Biso bafana sila tosomba sila na streaming. Napesa yamba babijou la reine kasi kuna bango tu bakomisaka siège pe a Vincent Toulouse ndako na ye kuni koma siège. Bomonde bosambo botuna ngulu. Mutu na mutu otama na force na ya bafanatique na ye. Biso mamsa soso atelo na streaming tokosomba ye. Bato mosusu batie bilo na bao na streaming les abakuku bosomba te. Les abakuku tosomba mutu te. C'est de ça qu'il s'agit. Biso tosomba ya biso mama. Atelo na streaming toke to futi totali. Mutu ata sokola sila makolo itali biso te. So ake Boyoki wana nyonso eza nini parce que grâce épisode na ye 11e soki na 11e je crois 11e soki na 12e épisode suite na fin ya film na soki malinini yango wana esali nini ça fait déjà soki une semaine alakaki batu le 19 c'est demain non c'est déjà demain attends le 19 eza déjà lobby nde ekoleka na stream oyo tomonaka awa jour anniversaire soki ya nani yango oyo ya mama loketo elekaka na ebité soki nani ya conseiller qui peut grâce ser lobakeno et foot à ce je sais pas yepe akati batu posa na nani na YouTube alobi keno suite ya film na yekene na stream soki nini wana parce que ye grâce Luzolo akena ko jouer pe na SB mais botala sikoyo o balingeli ye balobi keno soki asali film ene ekoti kuna bango baleza bakwiti bakende kotala te mais elongi na ye grâce eza na SB et ekotisela bango mbongo nga nalobaki na 2025 vous les artistes là boza mayele mituna bino efo esala bolongola nanu complexe est-ce que ça peut se faire pour ngai mama BBC ne na sabou au grand jamais na okikoya
na yebi ke no grâce à jouaka na famille Libota na ya peut-être grâce à ça eloko moko boye film na ye moko boye na ya koloba ke non famille Libota bota la film ya grâce Luzolo te tozala kaka na avantage donc biso tozala bato ya intérêt kaka ya koloba ke non intérêt na biso ezala kaka soki lorsque grâce à zoya ko jouer na famille Libota. La grande famille bozo comprendre nga na yaka wana juste ka pona ko fongola bato ka mémoire grâce à jouaka tolobaka bien grâce à jouaka na famille Libota sikoyo soki grâce à sali neti film nga na lobaki yango tango film na yo manie soki manie nini yango wana na otalango depuis premier épisode na otalango. Je crois que on a ça analyse dans bien non ça va film yango ça va bon na lobaki na ngape na bien idée na moni pe que ne mingi no kwa na Nigeria du fait que pe anata na Nigeria mais ça va et puis ezui ba vie est belle film wana bozo comprendre de la grande famille beaucoup de gens totali film wana to bande causer la suite et fin a arrêté ango alobi ekokende wapi ekende ko tala a okende ko tiango na stream soki stream nini yango na ebité nani yango a conseiller soki eza papa na ye libanais to ebité parce que libanais wana nda fongola pe mama loketo to ebité soki libanais nda ebisiye akende ko memango kuna na stream nini mena awa auti ko jouer na nani na SB pa mama loketo c'est-à-dire bango intérêt bango neza wana ye a jouer pa na bango. Mais bango po baba soutenir yé grâce Luzolo et ça problème. Maintenant je vous dis là, vous les artistes, na zappé binoté na 2025. Na zappé binoté. Il faut que ça là, mitou na bino sala et fonctionner en même temps. Bon linga na 2025 place aux zones niata. Oye bakeno ba opesanga respect ba reconnaître musala nanga ba opesanga respect na ye na sali musala nanga retour nanga na okende na mikumba te. Est-ce qu'on peut faire ça? Même pas 3 mois, même pas 4 mois, film bazota la sûrement grâce Luzolo azana kati. Comment est-ce que boki koya koloba keno toko somba mutu te ya kotala stream ya de obiso boye mutu na mutu ba fane ba kende kotala. Kaso qui na lobby ma bende bokuma. Tout ça, na olinga ka ko éveiller banani ba artiste et comédien. Pourquoi vous êtes des na ya bate boza ba hypocrite, boza ba complexé lobby ata Karine Mokonzi, maman na Rita. Boza ba complexé jusqu'à ce point ndenge nini. Moi maman bébé c'est na ozo na audace wana te, na ozo pe na ba courage wana te, il faut kana za peut-être mutu moko boye, oh na za on dirait ndoki. Naebi que non grâce Luzolo a joué que pas maman bébé a joué que pas Poutine grâce à ça les loko moko boye mais to eza mabete ya koloba to ko soutenir grâce mais nga maman bébé c'est le quoi na komata na moi monopole na que non na lobby ba tupe ba yokinga na ye penza awa na lobby que non famille Libota makambo okende ko soutenir grâce ezate malgré na kotanga kombote. Toyebi ka keza parce que na minute o mutu oyo alobi ke no film e okende na stream soki na stream next soki stream nini to yana ko finga na awawa c'est grâce siko grâce tango yoki message oyo lobi ba ko bengo kende ko jouer na SB oko sukola makolo no na mi baloke lisusu ko jouer kuna non moi je ne fais que demander nazotuna kaka nazotuna na ekoloba te ke no ko kende te ngana lingi ka juste ke no nazo ngisana no sansa ki bo moto na yo parce que lorsque yo ke ko jouer kuna baz ngonenge bazawana intérêt eza ya bango ngambo moko pe yo pe so oza intérêt donc intérêt eza partagé bénéfice eza partagé bango kuna ba ko zo visibilité yo pe na ngambo no il faut zo visibilité parce que pourquoi na ngambo na yo ba oloba ke franchement la grande famille Toyoka, ngayawa, tolanda. Ezabaku bosomba mutu te mutu na mukatala mana streaming na force aba fanatique na ye. Ata mutazo ya zo mila mabela fila. Ako streaming ukutala mana force no parce que ba tuzana fila na hypocrisie. Biso ba fana fila to somba fila na streaming. Bozela nano na ozo matière moko boye babenga depuis lobby bande ko bopesa nga minute
ndeko bolimbisanga appel ekotaki awa bamama famille libota bazwinga au moins 25 minutes mobimba nakataki nanga bino bomoni likambo yango siko bayebisi grâce bon bayebisi grâce te biso nyonso toyebi ke non na minute oyo eza ke non grâce asala nini grâce moto asalobi ke non filme na ye 11e épisode na suite et fin ya film na ye ezoleka na chaîne na ye ekozala na stream soki mix soki stream nini yango wana et bango déjà basali déjà publicité ou encore balobeli déjà bato na bango ke no bokende kotala film wana te bango baza wana soki eza po na mama na bango ena à quoi bon soki mama na bango aza na besoin ya grâce na SB nde place onga na telemi ya koloba ke no artiste comédien bazwa ba sens pe ya kibomoto ozo comprendre nde loko nga na zoloba ça c'est la méchanceté eza manque donc quelque part to koloba ke non bango balingi kaka ba servir bango mais bango pona ko servir tout c'est tout un problème en anglais balobaka useless donc bazo utiliser yo logiquement parlant, ceux qui ont joué peut-être neti grâce à Zawana, ça ne dérange pas ceux qui ont maman BBC parce que nazo lo bango na ochama na mon côté et Poutine a ko siliki langa ite a ko maman BBC kota la grâce te non Poutine a ko lo belanga bongo te Poutine a yebi que non maman BBC a sa famille libota Poutine a yebi que non maman BBC a sa communicatrice dangai et puis a occupé ko lo bate maman BBC kota la nani grâce te elle n'a pas ce temps là. Et badi ndenge nini toke kopesa ye soutien grâce à yaka pe na famille libota monde ezalaka pe ka bongo ya koloba ke non mutu abongaka ka na sima mutu comment est-ce que bino bozolinga mutu a rendre bino service mais en retour bino bolinga pe ko rendre service te est-ce que vous comprenez là maintenant je m'adresse à vous les artistes ngana lobaki na 2025 na tika bino te il faut bozwa ba conscience ça fait très mal. Ça fait très mal. Naba grâce fait. Ata mutazo ya zomela mabela fila ako streaming okotala mana force no parce que bazana sila na hypocrisie biso bafana sila tosomba sila na streaming na pesa yamba babijou la reine kasi kuna bango tu bakomisaka siège pe avensa piluzu ndako na ye kone koma siège bomonde bosambo botuna ngulu mutu na mutu otama na force na ya bafanatique na ye biso matso soso atelo na streaming tokosomba ye bato mosusu batie bilo na bao na streaming leza bakuku bosomba te leza bakuku tosomba mutu te c'est de ça qu'il s'agit biso tosomba ya biso mama atelo na streaming toke tofuti totali mutu ata sokola sila makolo etali biso te soki streaming eza bakuku bosomba mutu te mutu na mutu atalama na streaming na force ya bafanatique na ye ata mutu azomela mabela fila. Là maintenant grâce tu dois comprendre que non balobi bakwiti baya kotala yo te mais bango fort possible parce que jusque là maman bango azokoma bafilme jusque là maman na bango sûrement a besoin na yo ya 1 de 4 matin que tu te présentes encore na SB okende ko jouer moi maman BBC na ekoloba te que non okende ko jouer na SB te sûrement lorsque ke kuna babengi yo oke ko pesa bango poids mais bango peut quelque part il faut pas pesa yo poids pour ton information nous la famille libota to tala netinga na lobi yango soki Poutine akolanda ngai je ne pense pas que no Poutine akosilika ou encore attending ozawana je ne pense pas que no Poutine a félicité yo te akoloba que non grâce et félicitations à peso pour félicitations te pour na filmer na yo sûrement apesi yo ce que tant bobima ka boye koloba que non Bellevie apekisi batu na ye boye Bellevie apekisi ba comédien Bellevie azokanga ba comédien na oyo tozoyoka awawa
bozomona ke non, l'avenir nous donnera raison un bon jour. Parce que awa toyebi kaka ke non, Belleville ndapekisaka ba artiste, Belleville alingaka ba artiste boye te, Belleville aboyaka boye, Belleville aboyaka boye. Siko awa tangu bozolo ba ke non batu bakende kotala film ya Grâce Luzolo na kati ya streaming nini te, mais ya yaka ko rendre bino service. Siko Belleville aza mabe, Belleville aza malamu to aza mabe. Boyoki Belleville aye kolobela batu ke non, bokende kotala nani Grâce na nani te na stream na ye wana te. La méchanceté de ces mondes. Vous les artistes et comédiens, pourquoi vous êtes plus complexés? Bozwaka nini lorsque boniataka ba place oyo, après bino bokanisi ke no ba bengi bino yo kanisi ke no o kende kozwa visibilité nzoka kuna yo kuna oke okotiseli bango mbongo, mais ozongi koto yo avec des incites o memani na mikumba ya mikumba. Grâce au sali pe mokili na yo oza na batu balingi déjà filmé bakolkimela bakene kotala. Mais c'est juste parce que tant to moni likambo boy la majorité ezalaka ke no Belleville alingaka te, Belleville apekisaka siko na oyo kaka bato bazolobela Grâce ya koloba ke no bokende te kotala boye te. Sindeka bino batu bolobaka lisusu ke no Belleville boya ka ba artiste. Ça fait très mal. Bozolanda la grande famille. Ça fait très mal Babiloko Moussousou. Après beaucoup le baka keno Belleville dazo baby sa théâtre. Belleville dazo baby sa théâtre. Belleville azo baby sa théâtre. Belleville azo baby sa théâtre. Belleville azo baby sa théâtre. Kaka Belleville da baby sa théâtre. Kaka Belleville muto baby sa théâtre. Place ango oyo boyoka mungongo na ye elobi. Mabe makasi la grande famille. Oyo bozomona te ke non, ezape ko baby sa théâtre. O bokoloba te. Eloko aboye soki bimi, jamais kutu ata mutu moko ke non ku famille bota mutu moko akoki oloba likwamba bo. Boya aka na ba mensonge akoloba ke non Belleville azo baby sa théâtre. Boya ka toujours na ba mensonge wana. Ya ke non Belleville azo baby sa théâtre. Toujours comme d'habitude. Siko likambo aboye. Hein? Likambo aboye. Ça fait mal. Alors, Grâce Luzolo, courage, yo moko kotala ke non avantage et kozala ke non, il fallait cha filmer na YouTube ou bien na StreamYard. Conseil pe na kopesa yo yaya, kende nango malembe. Kosala course na mutute, kosala course na mutute pe monde na bino yo, eza monde moko boye ke non. Zala toujours kana komikiti sa kosala course na mutute kolinga ko welisa place oyo eza ya yo te yaya. Kende nango malembe nzambe ye moko kaka. Kende nango malembe susi na yo toyebi. Mais kende nango malembe. Kende nango malembe. Parce que eloko balobi wana nga kutu na sepeli nango te. Voilà, bref, c'était au moins ça. Tous un événement moko au tous un ango na Belleville Télévision. Belleville TV a fêté 7 ans d'existence nango. Et vous allez voir showbiz le 29 mars. Bartiste batanenge na ndenge. Yango yo wele la somba bien na po ba surprise kozala yele. Hey yeah! Depuis année bande oningisi nzoto te. Tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belleville TV o ezali cadeau signé Bellard Production andimi offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga
Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belvi Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et Zali na $10 ya pamba, $30 Pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo habillé, benga na ba numéro Oyo, Okozala Mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour P Temple ya Bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Keyo. Voilà. Je crois que comme na souka la grande famille tous allez sous ebele wana pour un événement na biso ya le 29 7e anniversaire. Il y a Belleville TV Production. Film na biso touti ko silisa na Belleville télévision à titre ya second choix. Les autres côté la making of comme d'habitude et film autre côté là Isa Pots. Candy Star est sous na film na biso série oyo tozotala na français na titre ya Master. Tous allez sous belé na ngambo kuna et ça toujours bien. Voilà. Ba on a tout ici mitema bolimbisa musala ya koluba grâce luzolo na pese kaka conseil parce que nga esalinga mabe toyebia akino belvinda pekisaka ye belvinda sala kaboye wana batu balobaka te mais oyo na sali yango po batu ba comprendre banani nde babebisaka théâtre mutu bozobenga ye na intérêt na bino mais bino bozongisile en retour nini bisous là-bas je vous aime. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.